Bon, poto. Bon, on a pas tout bané baïban. Bon, bah, bête balé retour. Ah, Gilio. On est à ma fertilité. Nous sommes responsables. Tout seul là, on est responsable. Au outil poto yo, kwenda vutuka. Apozo na nini? O sala nini na mboka na. To ba on baza kuna. L'accent da que artiste mo azu sal ya munene ba jouer dans sona Jamel. Pas Jamel kana poto. Kuna ba sala munene bati. Ba trophée tambola na ba réseaux sociaux, te moni ba pam pam. Na artiste international na ba trophée. Gilio, ba bilo wana. Oui. Et ça bilo lo bati. Combien de trophées dans la carrière déjà bandi carrière? Ah, c'est belé. Na mona lo ya malongi za kuna yati. Na antepese na toka ça. Ya solo na Gilio. Na mona lo ya mal, na mona ben loko pena o ezala kuna te ezate. Po eza ben intérêt ya batu moko boye. Ezaka intérêt na bango. Moi batu moko boye ba oyo. Net intérêt on a payé ngo pe ko sala na kati ya bomoko. Te biso na bomoko to na intérêt général ya batu nyonso. Qui est le cofondateur de Bomoko? Ah papa. Oui. Bana poto. Oui. Bazara na kishasa te. Ba obeta ba kwenda vutu. Te bazara na kishasa ba kwenda vutu. Nalobi avant bazara na avant ba kende poto bazara ki ba bijino la yanga no. Ah Gilio Gilio. Notre on telle émission na président Dino la yanga. Gilio oh président Dino oh jaloux. Oh soso pembe Mobutu ne ba comédien ba yebi. Ba yebi mais tous ça bandeko, tous ça ba frère. Tous ça ba frère. Les kunya na mututi. Ngana auto kina kenda auto ke Dubai. Oui. Mais naza Kinshasa. Na uti Dubai na yenanga. Na auto kende lisusu. Ko compagnie maman Olive Lembe ko ça ba don. Na ba este. Na auto tika mama. Ozomona teke bonzambe nde ebenda mutu place ya mama bien ezali nde bonzambe ebenda mutu. Donc ça veut dire na elo kuna ki bonzambe ezali. Président, où tu voyages na maman Olive, boye ba yibi oblement na Kitambo. Est-ce que vous avez un conflit na bana quartier? Tous vous avez orgueillé na quartier tant où tu voyages? Bon, nga pena dinola ne grandir Kitambo. Oui. Ne grandir Kitambo. Yo bipe commune ndenge zalaka. Le droma système ba o bateki. Ba auto kola na bango, ba auto yebana na bango. Ba kokoki ba misusu ba teki ba kenda, ba vena wana bayaka. Yo monga ki ozozala bien na ba ponga na quartier Kitambo très simple. Dinola sans orgueil. Dinola mutankomi kit, ça peut mutango bondele lisusu. Bon. Na ebité ki mutema mabengo o ba ezala nango vers nga ya koya kokotela nga basala nga mabeme akomisaka nzambe parce que bazwaki biloko mais basimba molimo te. Qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à présent ça Isaïlelo au comment la président Baptiste a beaucoup de sa figure de star? Bon. Il y a mbongo ndé kabola kabino to publicité ba pesa mbongo yo sepela na ngote. Bon moko to sali yango na vision ke to sungana. To sungana ezé logo moko to tena idée moko sans orgueil. Sans orgueil ozanango te to sangana. To sangana to tombola musala na biso. Musala na biso ezani ni théâtre. To yeba ba droit na biso, to tombola musala na biso po lobi ba venir a ba na biso ba oya auto bota ba lela nzala te. Yango mon to saki idée ya bomoko. Lokola makambo eza na ebele to kobimisa secret ba mo boye te. Moto bomoko esalami ba solliciter nga. Pe noko moni idée za boye nga bitena. Tale yango. Na misu na biso na misu na nga bo moto na bonzambe na telite ande bonzambe zali. Na boya kututa mushoga masa nga shoga ya proposer nga ba masa mususu ba fe mususu na bango wana na ba fi mususu na telinga bite eloko eza na avenir eza na bonzambe tika na michape esprit am nyonso na mipesa na kati ya association bomoko oyo avenir eza tala batu bino bozui na kati ya bomoko ozomona ke bozana mo difficulté sur le plan financier. L'établissement Safe Choice General Trading. Nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous
Notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï, les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de réchange. Nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice, nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï, n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez l'établissement Safe Choice. Pour vos questions de conteneurs de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous. Merci de nous avoir contactés. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bien, bandeko balandi ya émission point de vue mbote mingi et pa yo api bozwami tozali na Kinshasa, toza mingi na commune ya Lingwala et pa yo api tolandi président Ginola ye na yende tozo betali solo d'abord ya parcours na ye et puis to betali solo ya actualité o ezalelo réunion ya bomoko eza dimanche pourquoi lelo bomoko esalami na vision nini président Ginola robesa biso vision na ye concernant bomoko et puis akopesa biso vision na ye ndenge masolo yango dotambola na monde ya art dramatique na monde ya le président bonjour. Bonjour. Tu es aussi pendant la place à répétition. D'abord, Moutoua Koutenina Ginola, Soso Pembe, à retenir d'abord Nini par rapport à la présentation. Bon, Ginola, artiste et comédien. Ginola Nzadi, Ginola Pemba Nzadi. Moi, Marie-Louise Pemba. Artiste et comédien. Ou à Messana Kosepe Sabino. Ou à Messana Kosala toujours pour vous aller à Sengo quoi. C'est ça, Ginola et Oana Ginola. Président, combien d'années n'a-t-il Moussala? Bon, année, Ginola Oumeli, Ginola vraiment Oumeli, Ginola Oumeli, Tobandi na ba groupe ya théâtre na niveau ya ba paroisse Saint-François de Sales na Kitambo. Nde Tobandaki Moussala, Malembe, si na ndenge pe to évoluer président Max Kadiomboye, c'est vrai que na groupe na biso ya paroisse Bagaza. Déjà na beta ko dawa masolongo ba o ba fanatique balandanga ba ebi parcours à Ginola na bandi pena na église catholique na zaki ya na groupe K ya Saint-François de Sales après to yusala na ekoma bilenga mwinda to yusala groupe ya bilenga mwinda ya paroisse Saint-François kungo nango Bagaza to yusala Bagaza après président Max Kadiombo ya
ayekoya ayekozwa biso tokomi barter na ye na GTK Diombo to bando travail wana baneni eumeli vraiment hein oui eumeli vraiment est-ce que vous avez reconnaissant par PK Diombo pourquoi pas pourquoi pas mais le lot c'est comme si Kinshasa et l'artiste Gino là motema mamé bongo pourtant moi là ba tout le monde a autant église catholique le lot en église de réveil motema mabango ba l'artiste Gino là le pourquoi bon yebi ata na bible batakaka eloko eza toujours makasi soki Gino na zaki faible bako takete po bamonaka étoile eza na kati na nga o ezo briller o eza makasi on monte toujours bazo meka mais ba olonga te bazo meka mais bazo longa te poto yebi tozana bonzambe kati na biso la jete bonzambe penezali merci président Ginola toyambi président Ginola naye tozobeta li solo d'abord il y a parcours naye je pense que toi mais la vraiment mingité parce que toi aujourd'hui en pleine répétition président outi voyage na maman livre boye ba yibi oblema na Kitambo est-ce que vous avez un conflit na bana quartier tous avez orgueillé na quartier tant outi voyage bon nga pena Ginola ne grandir Kitambo oui ne grandir Kitambo yo bi pe commune ndenge zalaka le droma système ba o bateki ba auto kola na bango ba auto yebana na bango ba kokoko ba misusu ba teki ba kenda ba vena wana bayaka yo monika ki ozozala bien na ba ponga na quartier Kitambo très simple Ginola sans orgueil Ginola mutankomi kit ça peut mutango bondele lisusu bon na ebité ki mutema mabengo o ba ezala na ngo vers nga ya koya kokotela nga basala nga mabeme akomisaka nzambe parce que bazwaki biloko mais basimba molimo te Ginola yo toujours aza en vie Ginola yo azo continuer toujours musala na ye merci mingi mama ni mama hein ça arrive ma respect mingi mama ni mama Mama Olive Lembe Kabila hein mama ni mama mama Kabara Samba Sengae mama elobi nango passer en actualité à Kanda nasaki ya bo mama na ye ya mama Olive manke zalati na basaki ya ba mama misusu ba manke zalaka mais nasaki ya mama Olive Lembe Kabila manka etikala ko zalati o parce que mutema ko salisa eza comportement na ye yango wana toujours. Merci. Ouais. Après avoir Kolongwa, pas bien à Bisso Max Kadiombo. Oui. Au bandit d'origine à président Saïsaï. Oui, oui. Ndenge Lelopé, aux appels à président Batista. Qu'est-ce qui n'a pas marché au tika président Saïsaï Lelo, au commandant président Batista, beaucoup de sa figure de star. Il y a Gimbongo Ndeka, Bola Rabino, to publicité, Mbappé sa Gimbongo, yo se pela en angote. À l'époque, on a tout le bandaka publicité, vous me salara en angote, publicité, bandaka publicité, Zara, au moni, mutu, ce besoin évoluer. Nzamba sali ki botombwami tobota maka mukolo moko te tango pe mutu na mutu succès yaka pe mukolo moko te noko azwaki succès na ye yebi ka so mutu amati ba entourage pe musu ba yaka pe biro moi ba songi ekomaki moi boye ekomaki et comment vraiment moi bien té comment moi bien té nga talinga habité to ko welela eloko moko boye ko tinda so pena mabe c'est mieux to tika la kibondeko to zaba master to koli sika moko to sambele sika moko to yebani na ba famille tout to yebani ya ko sala kinga habité ngai nde na benda na nga mais to tika la bonne relation à mon frère ndeti lelo to ça na biso na problème moko te soki na kendaka pa na ye pas beta tour pa na ngai moi si na Verungiaba moi si ne c'est trop dit moi si na biso Verungiaba na pesi mbote place azali na bana nyonso na pesi bango mbote place soit bon terme quoi souci na ngezala ra yango wana mais baloba yonde muto pantaku pango est-ce que lelo ko confirmer que non yo longwaka yo moko to longwa na batute bon ngana longwaka oui ngana longwaka na nga mais ils ont na bano mususu pe balandaka nga po bayebi sagesse nanga bayebi façon de vivre nanga bayebi boulot nanga mais na bana bango te ngai na lingi na kendo sala makambo nanga bino pe botika la parce que ils ont makambo na bino te za makambo de ya ngai yango moniki nga na benda na nga tika ba masa mususu
Merci président. Président lelo bomoko et salami d'abord on a vision nini. Bon bomoko to sali yango na vision ke to sungana. To sungana eze logo moko bomoko to tena idée bomoko sans orgueil. Sans orgueil ozanango te to sangana. To sangana to tombola musala na biso. Musala na biso za ni théâtre. To yeba ba droit na biso. Totongola musala na biso po lobi ba venir a ba na biso ba oya oto obota ba lela nzala te yango monto saki idée ya bomoko lokola makambeza na ebele to ko bimisa secret ba mo boyete parce que tozana réunion dimanche to na réunion dimanche ya bomoko makambeza ebele bomo nango. Mais président normalement place yo il fallait Hans le solo pas là nous devons la duchesse pas là mais bon ba kena nous vivons Dino Lazati. Est-ce que choix wana ya que Dino la boya place bandeko ne opena to yebi bango ba passe bazali aya kotoyo et ça parce que Dino la dans la kina qui photo te parce que Dino la a kenan peut-être ring te peut-être Dino la pas la possibilité de payer 1000 € te choix ne salami pourquoi salami bon pourquoi bon babilo wana ndeti ba mabele na linga soko lo bon te parce que mama ni mama hein maman Olive Lembe ba conseil après Sarabiso ils avaient bien matériel matériel ils avaient bien matériel blanc to lo bon côté mais choix na et moi nous vivons place président ça Israël allez Dino la la pena na katuana et ça vision donc président ça tangi ba kombo ba to ba yede ndeko na biso na maladie ya président Dino la to ikombo na été pourquoi pour ba solliciter ngate mais ba to pe ba pesa yi bango ba solliciter bango ba code sen kana na ba kengo pété na vision net association tanga yom to zo ebisa on va prendre ngango yom to reprendre on a ba na ngango te moi tant bon moko salami ba solliciter nga pe noko moni idée zabo nga bité na tale yango na misu na biso na misu na ngabo moto na bonzambe na tele te ande bonzambe zali na boya ko to mu shoga masa nga shoga ya proposer nga ba masa mususu ba fe mususu na bangwana na ba fi mususu na tele nga bité eloko eza na avenir eza na bonzambe tika na michape esprit am nyonso na mi pesa na kati association bomoko avenir ezali tala batubino bozui na kati bomoko ozomona ke bozana mo difficulté sur le plan financier ndeti batoko banani te batoko bozui tala kuna batu bakei tala kuna batu na banotango ah papa bana poto oui bazala na kishasa te baobeta bakwenda te bazala na kishasa bakwenda na lobi avant bazala na avant bakende poto bazala ki babijino la yanga no ah Gilio notre telle émission na président Dino la yanga Gilio oh président Dino la jaloux oh soso pembe mobutu ne ba comédie bayebi mais tous ça bandeko tous ça ba frère les kunya na motuti ngana auto na auto ke Dubaï oui mais naza Kinshasa na uti Dubaï na yenanga na auto kende lisusu ko compagnie maman Olive Lembe ko sa ba don na ba este na auto tika mama ozomona teke bonzambe nde ebenda mutu place ya mama bien zali nde bonzambe benda mutu donc ça veut dire na elo kuna ki bonzambe zate tena tangi na ngakuna te na zelo bela si na obela ki bonzambe o jana ki bo e jana na bomoko na bomoko est-ce que vous assure que vous pendant te président bazo banga pena ndenge bozambe na wana zo boko pendant 3 mois ce que pendant base ya so lelo te base ya so lelo te pour avenir ezana eloko qui vous soutient na kata bomoko Jésus-Christ mais kolobater nzamba okitana c'est ndo le pesa finance yona biso ke nzambe bonzambe ba bien simisé tout ba bokena banguna bokena ba bien simisé aza mutu tant que simisé ndo ça succès ba o baza kuna bazalaki tanga so mususu vieux cocodioko tant vieux cocodioko ndo ça succès moyen sur le plan du néo moi malade na lobby oui ce qui le et moi vivant ba tanga ba kombo ba batie ba cotisation na télévision est-ce que bino ba tanga ba kombo ba batie cotisation na télévision pourquoi pas biso to sali kaka teke po muto abte biso na bomoko ba projet c'est belé Gilio na biso vérité ozani ndeko na ngai to bandela so émission okomona bomoko
toloba trop te autant comme nzambe trop bana to bandi émission po parce que omoni mais bato elle on ba bi yonde pena muto simi makamwa gbana kata monde à théâtre tenga na yebi goate bango ndeta mususu bango ba yebi goa na bango basimbi mais na ngai na yebi ke sans nzambe elor moi o sala mabeza président Dino yo sali ba succès trop na Kinshasa na monde art pena continuer au sala elor ni zo zanga na minute oyo obeta kwenda vutuka po ba fitol ba kanga monoko naza précédé na ça na carrière nanga eza nanu tant na kendaki na kei Dubai tena ça film otala film ngote ezoleka partout alors oui eza naza nanu na linga servi mboka nanga tuti Goma tuti Bukavu biso toyete bongo so bilobi so potoyi na okenda na sali musala après na zongi na mboka nanga andeza base nanga ni fonto nanga zawa bapaka nanga baza awa président Dino la marié Gilles on les a tobeta masolo mususu père de combien d'enfants te tobeta masolo mususu tes ambitions dans la minute zani vision dans la minute zani vision nanga ezaka ka bandeko nyonso bolanda biso ata ba o baza partout bo soutenir biso na bomoko ba idée ezebele a on appelle bino mingi na ntonzinga YouTube te bato bomoko te eza nango toza na biso mais yango lona soyenga to sala to bongisa toza na biso te po to dimine ba te toza na posa ke to mi bongisa biso nyonso ba artiste et comédien toza na bandeko musu ba na poto o bato na ba na kata bomoko bazali bon ba ebanité bazali ba ebanité ndetse na ebanité o bozana ba na kata bomoko ba na poto na poto ba ebani bon ba obeta ba lire tout Gilio on les a ba fertilité toza ba responsable to solo la ologo sa ba responsable o wuti poto yo kwenda vutuka apozo na nini o sala nini na mboka no to bango baza kuna l'accent da ke artiste mo azui salle ya munene ba jouer dans sona Jamel po Jamel kana poto kuna ba sala munene bati ba trophée tambola na ba réseaux sociaux to moni ba pam na artiste international na ba trophée Gilio ba bilo wana eza bilo loba ati combien de trophées na carrière déjà bandi carrière ezebele parce que yango to lingi tour na bomoko to ça sur bomoko ozu pe trophée ozu pas tellement quelque chose au baksa sous moi des briques les collabs briques très bien président pourquoi que NTPC bon na mona rapé eloko mo kuna ezala toujours que ça les la bato amona eloko vraiment oyo tokanisa papa namona lo ya malonga eza kuna yati na NTPC na tokanisa ya solo imagine namona lo ya namona pe loko pena o ezala kuna te ezate po eza ba intérêt ya batu moko boye ezaka intérêt na bango moi batu moko boye ba oyo net intérêt on a pe yango pe ko sala na kata bomoko te biso na bomoko to na intérêt général ya batu nyonso qui est le cofondateur de bomoko oye bango kaka oye bango. Merci président. Comment qu'il est lentement par rapport à l'émission les lobes privilège ma casse n'engo parce que biso bana poto bazo landa les lobes émission de côté directement en ligne va retenir d'abord nini vision Dino la zanango est-ce que Dino la pas rêvé un jour et ça là ba film quoi la vie est belle ba film le là ba les habits neufs du gouverneur est-ce que Dino la pense à ça bon moni so lelo otali ko flatete hein na ndenga mabete so otali film auto sala Congo eza Congo to sala na Dubai ou la qualité nango parce que mama Olive Lembe atela biso ba moyen ya ko tourner souci na ngezalaka ba idée ezali mais ba possibilité ya ko sala ba film bongo ndezati soki lelo nene na bo moko na biso ba idée otoza nango au moins na messala na Congo parce que tozana na ba art ezana onti lelo so bino fongoli bina makila pena botia artiste pena GT Gilio GT modèle na monde ton bandi art pena modèle ton no zo modèle na bon nga ndo sepela na le ba vérité hein ndeti venanga ki mbantseke feka bamba grand comédien ando jouer fort na atakomoni udu kimi ngai baza mwa mingi baza vraiment mingi ba idole nanga baza vraiment mingi
Vie Massassi, un grand comédien. Vie Wana. Alors on l'a penza. Très bien. Président, sur ma bandel Mokilelo, est-ce qu'on dit ça à boulot? Pourquoi pas? Vrai boulot. Oh, vrai boulot, Gilles. Il faut entendre au boti, on dit ça. Oh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Gilles, biso j'ai ba grâce de voyager. Na première dame. Et l'on est mangana yé pour nous appeler de voyager. C'est musani. Na tout nyot. Là, on a une question. Président, un numéro de contact comme la souka. Pour moi, c'est un vrai boulot. Bateau va peut-être un faux boulot, bah on va bien inspiration zangi bango. Mais nga pena lo bango za boulot na nga. Vrai boulot. Théâtre, souka na boulot. Ata balobi ke boyanga non na Kinshasa théâtre souka na boulot. Oh. Souka na boulot, nga ko koyanga soki na yebi yango te, mais théâtre nde souka na boulot. Vrai métier. Vrai métier. Au moins bato ba on ngaba bo théâtre. Ba o baza coffrer sikamo. Et leur inspiration ça bango souté. Comprendre? Inspiration ça bango souté parce que bazara fermer sikamo. Mais biso tuzana no pepe na biso boye na beti boye na kebo na zongi boye. Moi production a bengi papa moi manifestation ezabo ya mariage yako sexa nini OK no sala musala aussi moi 10 francs au long 1/10 noche l'église on a pas ana vaccin moi dino la chrétien dino la rosa mutema mabete te na rosa mutema mbe mutu te oui un vrai chrétien je na rosa mutema mbe na mutu te batu nde baza mutema mbe veranga. Merci président. Oui, merci beaucoup. Un numéro de contact présente comme la soupe. Numéro à Dino là, ils ont facile. Soka tu tiens de to bandara. Il y a Willy Moucheni. Kodamboka plus de 243. Il y a Willy Moucheni, il y a na biso V na biso. Au moins ba vie le roi ba Willy Moucheni. Gilio, biso fanda na ba vie Willy boy. Fanda na boy, moi secret, moi nini to solo na vie. Sans boulot à théâtre. Yo fanda avec Willy Moucheni bo so ani. Tana. Au fond pe bo vie Willy Moucheni na bengo Dino là, deli leg na bien. Ah, petit leg na moi mikolo ba ni na raisonner. Et pas d'Adam Mundos, qui est au moins $500. Il faut en parler, mais il n'est pas directeur privé à Willy Moucheni. Il y a d'Adam Mundos, na Bandal, ok, pour moi 500. Bosco Boula, bon, on faut boulot. Ah, 080, tu sais, Willy Moucheni, 89 67 67 990. 89 67 67 990 numéro à Ginola Yangwana ezali toujours les lara toujours les latés mais toujours il sera tout hein tout toujours na bomoko bomoko nde makambu bomoko nde yango ezozongi sa susu biso ba artiste comédien na valeur biso na pesi bambote pe na profiter kaka beba zibeba adrisa motomètre hein na pesi bambote beba zibeba la PC va monter Sika Zali, Venanga Sideman na Belgique. Sideman na Belgique, la PC va monter papa non monter maman Christine, la PC va monter pas Marcel, ma vinga, maître, pas Marcel, Talara, Lina, Lina Mayombo, habillés international, Lina Mayombo habillés international. Odette il laisse sa beauté plus l'argent, plus aussi bijoux et casse. Et Kassiko. Bossani Keilana Charlotte. Obi Keilana Charlotte. Keilana Charlotte, moi la tinte mabaya. Voilà moi la tinte exotique. Joyeux anniversaire. Na moi na biso. Na moi na biso telarara. Tinte mabaya, wana famille. Très bien. Joyeux anniversaire ya moi na. Parce que bien bokata na pesa. Bon président, bon président. Eza mission za yo. Eza mission za yo telara privilège de pesi na mission lelo. Na pesi ah balingi pe belé na pesi bani ba collègue nyonso oya basi ba na poto na lingi bino mingi ba siara ba bistu sego ba siara ba domazia mama sociale patrona Fatre Miracle na pesi ba mbote sika zali ba Janify moi ba comédien moi ba Janify tenga tang Janify yo ngala tanga ba président Dino là c'est comment on va bien on va le look là makambo
Il y a des trois lava leader. Lava leader. Quand il vient ça tout là. Aussi, Christian Shoga. Christian Shoga, bon, mon corps, Boïka. Aussi, Bobo Manoka, bon, mon corps, Boïka. Vous comprenez? Aussi, Zamundele, Fisson Basé Sanzuki, Jibé Nabiso Nyon. Papa chéri. Papa chéri, Jibé Nabiso Nyon sont ma comédien. Bon, mon corps. Pasteur patron. Bon, mon corps. Ah, basé belé, bon, maman, ça basé belé. Aussi, ma maman top. Bon, mon corps, ma tété Thérèse. Bon, mon corps. Mais aussi, c'est un Le président Saïsaï. Tu as un bon mon côté. Gilles. Mais pas ça, la carte à corporation. Bien Cocodio. Bomoko! Bien son, tu n'as pas son de pas la carte. Bomoko! Faut s'adhérer, faut s'adhérer. Oh! Le temps que papa son de carte. Yondre, ma président Lombe, Bomoko! Même so, oh! Maman Linga. Maman Linga. Papa Kwedi. Te, non, tanga te. Yo no tanga nga o ayo bwani. Pardon président, pardon. Gilles, on même cette mission hein. Non, bon, c'est mission parce que on a autant la. Merci, nous sommes c'était l'ambiance de l'émission. Avant la pause na tanga mais tanga président. Quand l'émission a boyé na tanga président Ginola, tanga président Ginola. Am te mabe tanga président Ginola. Bon, quand c'est pas na pesa ba misu ba niam su mbote. Bon, ndeti vient na si de man na Belgique na pesa ba mbote belé. Amoros Chid na kata Angola vient na ngase bassin kongwa tsakata na kata C8 ba mbote belé. Ramsey Chikaya na kata Braza Point Noir. Claudia Sassou Molobeli ya papa ba mbote belé. Papa Augustin Zinga na Pointe Noire ba mbote belé. C'est bon. On a bois qui bangwana parce que les émissions pour na temps peine à répéter. Merci. To comme na suka émission la bino so bo sepele na ngobo benga biso na plus 243 89 00 60 149. To pesi mbote na Allemagne. Il va être capé ça. Moi c'est à Blondi Teka. To pesi mbote na yo Willy Mouché de Code Mboko. On poste na tanga combo numéro yango wana. Plus 243 89 00 60 149 au bengi to sololi parce que Ada Ilunga pas na kata Ada Ilunga Bomoko. Merci La Costa Bomoko. Numéro de téléphone président. Numéro de téléphone les 00 toujours ya Willy Moucheni. 89 67 67 990 89 67 67 990 ba na Belgique. On a une agence en Belgique et pas à 6 demandes. Au PC Lelo, une semaine, on est comme une kin. Contactez, il y a 6 demandes. Nakatia, Belgique. Très bien. Merci. Junior Kalomomou Lamba à Paris, tu peux si on monte Mastananga. Junior Kalomomou Lamba, Nicolas Junior Kalomomou Lamba à Paris. On a peine à passer. Donc on a un chic nabiso, donc Mastananga à Tongo. Tu peux si monter na Peggy Bokele, Azaïna si ma caméra, merveille Mampouya. Mike Lokamba, Afrique Lenyango, Moussale de Salamateur, Mike Lokamba, Sosa Mobali. Sosa Mobali. Et Mobutu na bango. Mobutu na bango. Mais la carte à Bonzambe. Merci président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.